www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. Merci na confiance pe na fidélité au bino bomesana kopé sa biso vraiment na ndenge bolanaka site na bino www.potonapoto émission na bino bolanaka mingi yango esi ebandi émission na bino bo préférera mingi kolanda ngo tant vous autres lango zo ba news moko ya bien vraiment yango esi ebandi na profiter pe bino boyebi na pesa pe moi mingi ba mbote na ngai na bato nyonso oyo bazo soutenir ngai na émission oyo na pesi mbote na Carmen et Lukulumania et en plus na pesi mbote na ngai na le big boss Mosako le lami Dovo et na pesi mbote na ngai na Mazamba Mupao 5 na Saint-Étienne 0007 na pesi mbote na ngai na mon ami personnel MC Avatar. Vraiment aujourd'hui tu dois recevoir artiste musicien donc yé banaza reconnu dans la République démocratique du Congo vraiment na rolinga yé moko à se présenter. On est aquí comme surprise on a sala gibino. Bonjour artiste. Ouais, bonjour le grand journaliste. Comment ça va? Ouais, bien affilé, très bien vraiment. Mais artiste bunga kalabouné. Non, nazali. Est-ce que l'activité zotambola ndenge? L'activité zotambola pepele donc nazana mignon Abraham Ponta de Lança. Oui. Toi na studio tu vas ressentir dans ndenge to travailler. Nazali. Vous travaillez ni? Non, tous travailler disque bino tout boyebi ke ba PC pas en nord. Ouais, tous anaye, tous travailler, to bimsek déjà single chamoko na générique, ils ont les cas déjà, il les cas déjà. Donc on a YouTube pesali. Donc tous bêta sur le ko gaya ba mo mukiltuize là. Donc bon papa chéri pesaye passe en nord donc tous travailler. Mais si ko biso be tous qui moi dérangement na site na biso www.potonapoto vraiment yo ou t'es pas fallu mais tout le monde ne sait pas mignon Abraham. Est-ce que bo be banaki na fallu bien ndenge? Tewa masura kalati. Donc page déjà il va venir na biso mo artiste na biso munene yesoati. Donc page artiste il faut t'en rappeler comme ah yebi mutasala rabwe TV na biso nsoneti. Soko lungwa ki déjà soati page artiste na bibete biso li solo parce que pas artiste fali siko lungwa ki pona nini? Pona ki baninga no bazo voyager. Wanza masolo kana bosana ko na solo ngo pe. Eza makambo akala. Bobe banaki. Eza makambo akala. Donc artiste fond na lobi boye fongo la biso parce que moni eza na bato o babenga ki biso to tuna yo pona nini yo longwe pas fali ba fanatique a fali pe ba bengi biso. Eza makambo ya kala. Eza makambo akala ici pas je sais tourner. Ba esi biso lelo. Ba esi biso na minute oyo Abraham bon azano a dit bon na marché disque ça té. Mais fallait déjà une évolution de chez Ali. Parce que nous avons un orchestre monene banini okitisi pas Abraham. Est-ce que c'est normal vraiment? Comme on a dit c'était so bandé na 1. So bandé na 1 té moi comme on a dit zati. Ndenge Abraham wana bandi ne logoté azana logoté wana biso ndi makambo. Donc na minute oyo batunde baozela biso. C'est tout. Baozela biso boko sentir makambo donc na ebisi. Degré Ponta yembi degré biso ba poulet na to yembi don na ebiti to yembi danger yo yakina yo yakina ndule ouais na mona évolution o mona makambo ti kasi boza sko disque d'ici là don na ebiti vraiment artiste awa na mission na biso donc confirmation chaud vraiment et to banda plus sinon parcours ya vie na yo ndenge obandaki musique na oti lelo yo kendaki pas fali tindenge okiti epa ya Abraham obeta moi parcours ya vie wana sala ramwa bien na bato no so azolanda na ba fanatique na yo après to kota makalo susu obi nazolinga na beta lisolongo mais obi musicien so za na batute balandaka yo ba bureau na yo ya makasi ça goza no artiste était net nazara na ba Hervé Limba Ataba mobile ya pembe donc abota pe bana pembe donc na ba guerrier Ataba maître naza donc bana ya
bana ya Libye mutu basimbaka artiste balion pene ya Libye donc so ozana bato ba genre wana te ça ozana artiste te bango ba souffler nga babité boma parcours ya vie nanga ya lisolo nanga ya makambo yo no betaka ngo un jour mais lelo non te na sala no makambo bato ba découvrir makambo pena minene après na faire démontrer bato ke makambo il ka ndenge nini parce que yebisanga ina ba artiste o nyonso ba sa succès na République démocratique du Congo so la ndeti na banani te nazana problème na mutu te nazana problème na mutu te mais mutu nde so ye mabenga pe na ye mabe bango tout ozaka bien mais ya ke dans mona nde bato ebele baoleka na ba TV moi mutu so ebini oyemba te aoleka oloba loba pe donc lokwa bino pe boyambaka bato tout lokwa bolukaka pe ba vie na bino boyambaka bato tout mutu tout azana na temps oloba o ya lingi na sekaka bango fort mais belende ba boyemba te oyebisa biso resto oza clair te ebele ngo boyeba oyemba te tanga tamo ba quelque combo po esala pe biso moi bien ebele ba oyemba te ngana ko ede na tanga ba combo tanga ga so yebi ba combo na bon so tanga ba combo na bon ça que yebi ebike bon pe oyemba bien te ngana lobi boye ngana ede po yo zo boya yedenga ngana ede yo yedenga bon ceux qui to tangi ndeti artiste donc Nicodème Nicodème nani ya ozoboya artiste Nicodème mais yo tangeli ngati soki nani ya ona tuna nani asa musicien loko la yo yepe bon a carton na République démocratique du Congo abeta wapi ya oui mais pesi Nicodème abeta kati mais na otuna yo tangeli ngakombo na ye siko na loba nini auti pas ferré à quelle maison mère ni tu na maison mère pas Benson stable ya danger bo stable zani yo ye okutinga na nde te uta stable merci ko donc autant nga soki ne comment nani Nicodème fa travailler na ebieti vraiment bande ko ngai na ebité artiste aboni Nicodème alobi ke Nicodème ya ebiete vraiment artiste kabose mbo kanda na yebi viona ayemba moi bien na chef na so defa abeta swap artiste oui bien yo boya no mutu nyonso mais yo zo tunanga ba blo na za information nga na yebi siko kabose bi artiste kabose place à outate vraiment pas de faute a outé pas de faute qui est pas venu son sonné ake pas une minute oh sikoyo azape leader na part na panso na sala vocal nini oyo yebi bien chanine ya yo mutu ko betelanga parce que yo kaka trop on a kaka trop kasi na obetelo ke na yebi eton azaka pa vie na biso nani de fao na ve bozi pantone so za pantone fo za opikati ba serwana ba grangolo bazalaka vena beta pe kuna abeta pe kuna na morceau na ete o ko bata mo vocal même te ngana na ko yemba vocal te jusqu'au temps que ça artiste il faut au moins te ke na yebite yo artiste na biboy to za la pena zala clair oza clarté yebisa ngai ba yebisa ki biso ke yo ke naki epa ya artiste mo ba utaka epa Fabregas on est peut-être sur yebi ba zo sape mo mikolo zo cartonner pas c'est pas disque ne pe boye ba nini donc Ibrator ba biyo ke naki pa Ibrator il paraît que bo be manaka ba nini pona maka moko boye ba nini yango moni ke senga ke okota na orchestre na eto ke ne pas nani Abraham siko ezani bete sono lisolo wana non ezaki non nini omoni respect à bateau ba ozwata ota l'émission oyo to ça l'émission pour tout le bamarambo est vrai moi to ça la rabat théâtre était na tango to ça marambo ba jaro na ke pas nani mais biso moni biso toyo kaka to komi terrain to moni ke ça vrai après to sani to luki siko mutu ngo poto sani to e baso ke c'est solo be c'est solo ti na lekino yeno no oyemba banda otina mboka na bango nde azan ya solo vraiment franchement si on oké pas na ina kesani mais il faut to yo kabe ko yemba ngo bongo ngana osala comédie to noloba makambo oyemba yo so mona mutu alobi ke to bundana yo lobi te ezela bon na tiki makofu na pale ezalaka wana minute wana ti kasi to noloba vona nga pe nazana ngo kasi to yo kasi to katelo ko mais nazaki na concert na bino na okaki na ba terme moko ya faire ego la chair de poule na ebité soki donc oimitaka yo bien te na imitaka te yepa imita bato ti azan des grands chanteurs en mboko yo wenza banzela donc na imitaka ete est-ce que to supposer non nde naza okoloba ke na moni yo lokwa kingani est-ce que
nga na komisi zolo na nga lokola ya ye pona ko kana na ye saki nzambe asala nga bongo saki voix nga na za na ngo peza ya ngai lokola bango bazwa chance ya kobima liboso c'est pour cela faut lo baki o imitaka ye mais loin de là ça va yembela biso ka senze momoko ya artiste Ferrego là oyo yo lingaka wana to yo kango po sala pe mo ba téléspectateurs ya émission na biso bien na ba fanatique na yo Chanaye acho beta nzimbo mo mikolo yo shango titre on ya na ngai artiste do yo no yo ya shango na titre te papa yo ozoboya no kaka mutu nyo est-ce nga na boyi mutu ko faire boya nini na boye te titre shango la nini po na yeba mbala ngana yebi na titre te ngana biyembela biso nzembo oyo lingaka mingi ya Ferrego la te no yembela nde batu nzembo oyo pona disque oyo abimisi ka chamoko ti oui ka chamoko ebeta mikolo boy te abimisi ba chant ebele mais chant moko nezo beta yo pe ko moko sabe point vela ngana abimisi chamoko te abimisi chamoko te abimisi ba chant ebele ya audio ezo beta oui ebele te okosi batu ba comprendre okosi na kotanga pe ba kombo ya ba chanson mais na otanga ngote parce que yo nde fo yemba bimisi ka moko nini zela nini eza moya tongo tane lingana mponge na meso bolingo elalisaki nga libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi na kombo na nga naza innocent nakomi mona pasi mpona nini yokotala te mawa ya moninga oyo azali sese Adolphe Moteba bayanga na nga na mayele kasi soki bolingo kotrouble ye yanga ye libi yalemba na biso Afrique eza monene jamais kokokana na bolinga oyo pesaka ngai yango napesaki yo motema na nga gere soki obebisi nga na bebe bongisi na bongi eza l'avantage ya ngai na yo Adolphe Moteba motema na nga epanaka yo yaya motema na nga epanaka yo limba yaya yango na te vraiment na pena vraiment ba fanatique na yo ba zero sepela parce que ba terme oyo ba kunga oyo pena vraiment et ça linga plaisir ya trop mais yebisa biso no artiste yusko na Alexa Oyemba wana pena vraiment po ba kunga wana na yo ki wana vraiment na yo wana noté ba kunga oyo nazana sala nini po obimisa ba kunga bongo au commencement na bota mabongo na chanter moi ne ba miso ba lobarke nalia nguba te nalia pondu te nalia madesu te nalia te nga to c'est émission na tongo mon niveau na ngeza normal kaka donc ça déjà na botama de nature na botama déjà boyé voix ça boyé mais na ba principe il faut que to ça ndenge ni musique elingi tellement nazana bato ma yele mingi bato lokwa ba maître guerrier taba mon aïso ben artiste moni boyete faut qu'il boy donc ba limba wana ba Hervé wana donc bato na otango yo baza bato na zakana bango air nyonso bato nazaka na bango air tout donc ba pesra nga ba lignée pour muto akokaka na nyonso te bango baza na bango ba artiste te mais ba yebi ndenge nini makambo etambolaka pour zo ba resuite ya bien il faut sala boy donc le quoi nazaka na bango c'est pour cela et puis susu na tongo boy nazana bonza tu vois ba dior ba nini donc bango mtu bozo ba gidaka mo ba makambo ndenge zala kaka mais à part ça normal ba tout lokola ba quadra ordilon ye ba benga ke quadra ordilon ba maître Yannick Mabuluki tozakana bango yango zo monaka toujours voizo zalaka boy toza papa toza no na pas bien biso de la forêt na kermesse na yo au moins makam na salati na mona vraiment makam na sala ngwana yango moni batu mususu
bakomo yoka mutema mabe ngana botoma déjà batu nini baoka mutema mabe parce que oyebi ke oza clair te so nga siko nalingi nini yo tanga komba batu wana te muteteli boye azoka mutema mabe mpona ngai siko yo ozotanga kombo te nini ozobwaka ebanga molimo batu baoka mutema mabe ndeni comme artiste ya makasi boye akoza pembeni na Ponta de Lança nani Ponta de Lança mystique makambo tosali na Passa Nord tika papa bato ba ressentir est-ce que okobetela biso pe donc moi extrait pe ata ya extrait ya chanson moko eza na kati ya album pe to poto découvrir mbala moko na Passa Nord na Passa Nord te Passa Nord wana fayi ye moko ti ye moko apesa privilège wana naza ntango osala makambo bongo te parce que on les a produit ya nini to boyi o moins to dondo préparant déjà banda kala okobeta mo eloko moko boye lobby oyo ki ongo côté moko boye monte ke faux neti 7 jours de la semaine ya vient na biso alati zonkion biso siko esimbi te générique wana kano esimbi wana obo yango nde na tayo moko esimbi na générique ya vibrateur esimbi te ya nani ya vibrateur esimbi te yo ça va être trop te bongo te te eza moni aza moninga no artiste moni yaza chanteur ko ba ma générique te ba chant na yo ki nanga te générique en nini générique ya Fabregas esimbi te titre na woni ya ozotunanga so ba titre yo za artiste te yo ka générique sans titre comme na nini pona yeba na tala atamso na TV na ko zaper nanga ba titre te parce que nga na zo tuna yo générique na o abeti mikolo ezo beta mingi tenga soki tenga maso non na 8 ans tala te mikolo ba répétition ba ndule TV mobulu mais artiste siko yo tout nous pino mutuna oyo obutaki na orchestre mo ya munene okite pa Abraham mais biso kutokanisa ko niro ko sala orchestre no moko po fandi ça peut streetir po to mona lelo yo ebele ba olunga longone abetika mo vocal moko na donc na orchestre wana boye pa esimbi alongwe na sala orchestre ne pe esimbi pourquoi pas yo pour ça ki orchestre moni ngana mona lemba naza na lemba wa mo so bimna boulevard awa na Prince au mona ne ba noko ba koma ba kiolé on a vu apprécier franchement tout tika temps na temps nzambe ndenge nini ya sala makamna ye ngana ko sala tegelo kwa masa mo ba komi soki leader ngape mutema fiko na ko appelle leader te non nzambe binde a trasara ba makamna ye ngana ko ma leader ndeni soki tanga ma ke lobby nga Jodel Mayo na za leader on s'appelle leader non forcément te so na za na Ponta de Lança parce que tous ans, métro va effacer les tableaux. Il y a pas au tableau CBG. Tout à l'heure, grandir, il y a orchestre et BCBG. Tout ça, ce qu'on a, na chef nanga, de ce cas, on a PC mbote métro effacer les tableaux. Donc il y a ça, puis on dit nzamba sala muto azala. Azana pas problème à mutoté. Tous ans, et puis on a. Et ça, on a vu ce sigo. Tant qu'on n'a pas fallu. Nati ndongo kite pa Abraham sigo yo o sentir o bénéficier na o betel solo ya ni trop terrain do betel solo place souk ne bandile mission na ça que moni sotanga même otanga bible ton cha page boy c'est que ma commis oza koto yo za posa na ngoto za posa olanda o eza liboso o binini ngasi ko na otala souk place ça là yo ke obima boy o yeba na boko ma stable boy eza esika ya artiste fali pas je l'ai quitté papa na ngai pas je sais oyebi na tuni oni soki na tuni mabe olimbisa o comprendre eza droit na ngai eza droit na ngai fona tuna yi monde lo babu Hervé ataba posaniza kota eso papa ramino tunebo olinga ngote franchement esolo olinga ngote to beta maso okimi mutuna mona tuna ki wana auto bénéficier na nini tindengo okomi pa ya Abraham papa na ngai no bénéficie na nini nyonso oyo bato bazaka nango na ba orchestre biso pe toza nango te différence au monde ngaka ya mignon te aza makambu moi mbala na makambu franchement bato ba comprendre ye ba comprendre ye que makam Jodel lo ba aza solo to na ba chalo ko la ba oh yanga comme les sosole kambwa leta na moni pasa parambe toni natikala monzemba pona ya yo salinga double G na nyokwa mipe mingi bolingo yesundola ngaye tina na yeba kate bolisanga na mobala butu to boni ye toni kimpioka mi bali nyoso na gal te to kata parce que to artiste ngas kono linga ko embela ka nzembo fere kaka diki
Ah, yo makambo. Nzembo affaire diki. On a pena soko yembi yango artiste na ebité. Na ebité. Diki. Ibando banda kundeni po ezakala. Bongo wana ndio yebi yango. Poli ngami. Te ngalinga nzembo affaire. Ah. Après nzembo affaire tokoti siko nzembo ya fali siko. Ah, nzembo affaire. Te à part nzembo affaire, to si nzembo affaire tokoti nzembo fali. Oui, moi nzembo ya fali. Donc pour ça la moi va fanatique nos plaisirs. Je sais pourquoi changer. Ezalele na yo. Onwenga nespoir simo comme okende na yo. Mabezo salangae. Ezane bele ya befe. Soke continue bongo wano solo kaliwarawa. Tangonga na mi pesika. Am esprit ya wende. Amonanga ekomi jonable. Sayona zo como kende lokola moto libamaye. Pembe na yo na sina zwa ki forme pe couleur à love. Bakir nyonso yeba lingonga na respecte ki. Love yozala ki osala boni yozala ka incurable. Fasa yo leli singa ikolela kutu bebe basu ya lelinge. Zonga noki baninga bazo fetenga na nzola la okolela te. Juste pera mupona vivre en paix. Baninga na pourquoi mabato nanga nzinda. Mabe na sala ki osala. Voilà donc pas de commentaire. Minga kolobeza te artiste zo défendre ra nyonso zo tuna zo défendre so yembe so siko monse mo ya fali siko oyo yebi siko place yo uta oyo yebi yo lingi lisolo na trop place oyo yebi ça va to tieboye kasi mais monse mo ya fali oyo yebi Soroso bangaka moto te po wabatela ya ba poussin mawa esili ngai soni ya kolakisa na bato ke nafuka melaka yo ata peso kiseleki mote ya sola continuaka kote ya ye polifuteza ya nzambe polifuteza ya nzambe Lelo na komi na plein de 1000% mawa. Yo botalanga ya sengo tolo zipe na koseka. Yo komi senga na ete ya nyama pourquoi? Nyama seka kate kasabakinza ka sengo. Yo kanga tamo mawara damaseke. Ata l'échec na classe bazala kana 3 ya bilete. Plus de 1000% mawa kolenanga bolingwa chere yo. Limba barenga ye. Ah, kodia barenga yo. Libya bominga yo. Libele ya mama. Ekipaka kitoko toma beya mwanate. Na lingi yo zongela kosole sangata ya pamba. Hey ngaye. Kobuka manga zalaka intérêt ya makasa teo. Tango kokwaya na se direction na ye na fulu. Mangeke na mona moto kipa kasentere na ye yemeyo ndenge papa sondola semina libumu ya mama Balobi pas de commentaire. Le boss c'est Mazamba Bopa au 5 na Saint-Étienne 007. Balobi boss live hier on a quoi donc le big boss Mosakoli Lamidovo boss à Pembe. Balobi poto na poto toujours www.poto na poto. Omoni maramuna yo. Vraiment artiste yebisa siko moi programme ya orchestre na message pour to comme na soko chité. To comment chité oui. To comment chité donc programme ezali mikolo tout ozobeta bandule fort bandule na biso. Ezara déjà batchaka déjà na YouTube wana so bato ba consulter na YouTube donc page mino après ba romona bandule to beta ba romona savoir faire nanga ya boulot nazo sala pembeni ya Ponta de Lance mino après vous appelez ba concert ou vous beta na ba voyage bien oui ba voyage ezali d'ici là il faut que ndeko beta 4 productions moi na Matadi Boma donc to zawana ba voyage ezali ah ouais ezali bon voyager ba Europe kaka ou bien pour to qui peut en Europe ba mission na so ba beta susté wata pa kenda ya ba donc ba menança ki ouais tozana producteur Makasi David Morceau moni makambo ya wata isika za na PCP bambote
Boss live. Boss live. Yazara normal na président na Ponta de Lance donc. Le quoi ça normal na ye donc ngapi na normal na ye. Tout ma comme Simbaki mais tant soubi biso na décembre to nyato nana. Mais le quoi makambo ngo bika ba combattant ndenge ba sala. Mais na bike nzamba sala grâce makambo ngo zonga nango normal. Ils ont un normal. Ngaza posa bato na zakana bango ba bénéficier pe pour na tambola na bato le quoi donc ba pomba ya ba kolo bonza ba dior wana. To zakana bango baza ba terre ya film. Bon perso ba continue na scène boye. Ba dior wana ba mystique. Donc na zape na posa banani. Ba dior. Mystique comme on a mystique so monie boye. Yepena okomone pe boye na 2 minutes boali moi za souti. Ngape na pesi mbote ba dior. Maître Bonza Bor quoi na pesi mbote bana Libye bana Lyon na lemba termlis wana vraiment donc trop kitoko ya trop sentir donc général monstre na pesi ba mbote place aux alliés poto na poto toujours quoi général ouais kitoko naza pe na basiste na biso mouvement ayo talanga na tongo na comprendre apesa ta mbote basiste Damasek 4 fils, il y a beaucoup de double fil. Donc, et moi, bêti accompagnement, et moi, bêti base, donc, un mystique. Basiste à mouvement. Trop bonjour, vraiment. Bonjour. Mais vous savez, c'est surprise. On a salué une surprise parce que mon frère n'a pas de pas mignon Abraham Ponta de Lance à Motona Yambo. Place à Zali, bonjour, na moni épée en pleine émission et ça a plaisir fort. Message est rose à Anine. Message est là que Banaki ni bolanda ka remontada ya ngona déjà boluka ki makambo. Eza de Jésoleka boyoka roi ba chant le roi ba mort pirate ba chant le roi ba degré donc eza de Jésoleka. Message est là ya ngona le 19 samedi à Tozana Palm Beach. To beta to banana samba allez après avoir payé to aussi ça n'appelle Palm Beach programme ezara yangwana mercredi vendredi to na Willery donc programme en mouvement yangwana bino mo boyoka bo gérer remontada to na remontada toujours. Merci. Mon numéro de téléphone. Numéro de téléphone ezali 089 203 1004 089 203 donc plus 243 89 203 1004 artiste na bino Damasek 4 fils ouais pesimbote na Give Jamba pesimbote na mon président Ponta de Lance Motona Yambo Mino Abraham pesimbote na manager trop bébé et manager puissant tout na pesimbote na Mina Kazamba donc mignolo ezate oezaki message na pesa yango. Merci. Vraiment artiste tout songolo sous support comme na soko chité moi message pour pesa qui sous vraiment malam te parce que to ami sous mutu mususu et ko nini sous. Non programme ya nyonso pena o tozana ngo na temps o yango wana o ya pesi. Programme yango wana mais le reste ya programme na 6 semaines o to kokota nde to kozwa. Mais na yembi pe mo piratité parce que nzembo wana mango pe ça moi japo to tiko nango to kabona nango to kabona nango donc ça qui fait na 20 sabatunanga donc na 20 sabatunanga donc ba salutation quoi. Oui ouais na pesi vienanga i kizamba olam na France wana na pesi ba salutation na ye na pesi na chéri moro boyazaka pembe partout. Nous autres misuni ya lingana benge bébé Bouchou maza chéri nangati maza chéri nangati batu babangi bakaso kwa chéri nangano a chéri nangati nino azape moi na France wana na pesi ba salutation na pesi Ponta de Lance Mino Abraham Mutayambo ba salutation bébé Yann chef métro océan vieux bébé to Maître Griata Baba Lyon, il y a Libye. Maître Yannick Mabalouki, Quadra Odilon, donc Yemoko Susu Limba Bana Poto. Moni Batu Oyo Bolinga Boyo Kabango Babwa Kabino
bazaka batuloko biso boye bazaka batuloko biso bango nyonso batambola na de makolo o bango basalaka biso pe toza capable osala ngo en tout cas toza na kati ya studio to préparer passe à nord boyebi passe à nord banda tani to banda travailler ngo nano esilité air yango yo baza na posa yokana ou bien Jodel ayembe na voko na ye bilomo boyeki voix oyo hein nayembi ba chien bato bomona bango ba danger nayembi yango normal donc ça que naza capable osala danger pour bino bo sepela numéro na opesa ezali plus 243 89 96 55 260 89 96 55 260 donc voilà numéro nanga Jodel Mayo l'artiste opene tumba mingongo nga ba chante tout oh ba manda tande ba banga ba manda wana ba si on a longola bilo na bango sana kosula yemo ku vyango kuta sala ko kango suta si on ngas ko na longola na tikali na mawakanda ngobila gaga bolinga na pesa na ya tiende wapya ba bilo ko na longola yemo ku kango sute donc vous pouvez avoir confiance toi permet la ponte de lance beaucoup senti makambo ngana lobo ngana lobate makambo ni se bomona artiste mso leki ya loba makambo ba yemba ba aventurier te ngana chanteur pena dona pena soda ya makasi donc na makambo na yebi et puis talaka na zana bato ebele ona zana bango est-ce que bato ebele bona zana bango bongo bakoza na mutu mo ba yebi ni makambo ngo te ba responsable bato tanga ba guerrier ataba wana ba maître guerrier ataba wana Yannick ataba asa responsable comment te gande na obwaka ka te asa responsable muto na ona loba Hervé ataba wana asa pena papa ya bana pembe dans bota bana ba pembe ba métis siko na ndenga Congo ba responsable ba lion libi wana baza batu lokolo makambo senga bongo yango basala balobi le big boss Hervé Ataba le big boss Hervé Ataba toyebi ke na souke émission moi transport ezali pour ça ba cameraman moi plaisir quoi yeza mystique adam mystique donc bato na zana bango baza batu te ke te baza pena ba responsable siko bato bonga zaka na bango siko talaka na bato bongo ça ke makambo eza normal bon c'est la passe à norme mais ba dédicace facilité page nanga Facebook ezali Jodel Mayo Jodel Mayo donc so beti Jodel Mayo au moningai donc so na posa moi dédicace na disque numéro ngwa na pesa kina bandela donc na ko bandela ngo donc 080 donc plus 243 89 96 55 260 plus 243 89 96 55 260 dans le numéro ngwana nako soka na mon pirate bon totikelo micro ou bien yo yemba na yo te otikela micro pour il faut zalaka awat il faut zaga to ka bwana yo donc ça va na yemba mon pirate donc wana eloko o ya na makambo mon pirate ponta de lance yemba mo danger nazalaki na moi basosye na motema na ngai tango lobi oboyi ngai nasala konini atanga nyokwami atayo nyokoli ngai na bolingo na yo kote yo kokokende bakonyokola yo soki na yebaki nzambe mbena mipesaki na bolingo te tala bapaso yo nazomona oyebi bien naza na grossesse tala ba souffrance oyo nazo vivre ye comme tinanga na sala avortement pona bosana ba pasa la mulo yo dani soki na yebaki nzambere mbena mipesaki na bolingo te tala bapaso oyo nazomona oyebi bien naza na rondo tala ba souffrance oyo nazo vivre ye comme tindanga na sala avortement tora basara va pasara muro yo shera pesinga bolingo pirate o mawa
kote kuna azopesa ya original ndenge mindele bapimela biso mokongo dendo batikela biso kaka sima dende sheri pesanga bolingo ata ya crédit nakofuta mbala sima avec intérêt imawoleo dani imaoleo paramotora mawara bolingo pesaki ngai esalaki nde ya batation tala nakomiobela estoma mpona yo limbara atabae yaneke ataba. Vraiment, merci beaucoup, artiste. C'est un plaisir, il y a trop, vraiment. On a vraiment invitation à Bisso. Je pense que semaine prochaine, tu vas au monde pour tout bête sur ma solo et album sur Nengezalaraka. C'est le mot de la fin. Mot de la fin, non, c'est un mot tout ça la émission Oyo. Oye pena mona bandu le bongo. Aussi pena image tombe le de la Jodel. Ba tu peux ba talinde na pesa magambo na podium. Po misa so yembe basengo bis encore te ça que non yebi no yemba te faut ba senga pena ba bis na leader mo ka lembi mais Jodel ya nini ba bis mo pe lekiti ba o ça pe transport na yo société na transport pour ba bis leki ka bis donc artiste France la bonga za pena mutu pena zong ça pena batu ba beti maboko après ba cheboye bis encore donc et ça la bien biso pe to ba soda ya makasi tozana moi retard mukie mais ya mingi penate bon bazo moi chance ya ko bima moi liboso biso tozana moi mais na makambo to leki bango na makambo leki bango oui non c'est pela mbala sima moi bato tanga ba kombona oui loko émission za kitoko boyo chepe na yewana ngape na zawa to bandinde ko yemba to ando yemba yaza danger ngape na danger soto ta skonda na leka bango siko bato ba otala ngo siko ba voter na leki so bongo soki ba leki o lobani sage yo sakana ngaya ngala tuni ka tete nano lekanga na ebité nano lekanga na ebité ba grand chanteur ya mboko yo o bato bakumisaka o na mona ba lekinga bati ba lekinga nde na moi vitesse ya marambo mais ne logo te bati bate na ko sa te eza polémique te ni te mais bate. Merci artiste vraiment to roya lisusu to panza susu nteke to solo lisusu donc et ça fait plaisir il y a trop to robengi so pe lisusu. Merci vraiment. Kitoko merci vraiment. Merci vraiment na ndenge oyo talanga na palais. Na sepeli vraiment. Merci. So bo fait ça la marabino bato bo fait bozala donc bana mikili jeune waza mystère les gars ngam na monné voilà mystique. Merci beaucoup. Kitoko. Vraiment to komi vraiment na suka ya émission na bino bolingara mingi confirmation show bino moko boyoki ndenge artiste ya Pansine Tegena et bino moko boyoki pe ba message moko ya bien boyoki ba kunga moko ya bien pas de commentaire mingi role bezate na pesi ba moto na ngai na Patrick Kitutu et en plus na pesi ba moto na ngai na Mosakoli le big boss l'ami Dovo donc boss ya site oyo 3W poto na poto et na pesi suba mbote na boss moro Mazamba Mopao 5 na Saint-Étienne 007 na kati ya France soki babwaki yo te se royebani te na pesi suba mbote na ngai na mon ami personnel MC Avatar na pesi suba mbote na ngai na mère Mika Mandeke na pesi suba mbote na ngai na Junior Makuku na pesi suba mbote na ngai na Dieudonné Chamba Dieudonné Chamba na Paris balobi émission yango yo poto na poto toujours là 3W sur koti yango omoni marambu na yo na pesi ba mbote na bandeko na nyonso tozana bango mais na iba kombote maître ouais maître Kyrie Atabu pardon ouais mutumoko boye so na pesi mbote te asilikelenga pona libela oui yaza na States yaza na States maître Amata maître Amata na States maître Amata oui Louis Long na States donc yaza pena mokonzi ya makambo donc maître propre ya soin te beau donc maître donc na boki na pesi susu bambote nanga pa bana yanga banyonso ouais wana mabele mame
bana mikobos wana pe mabelema mais bana lemba siko fiat esika na vandi siko esika bana ya les lions basimbi makambo donc esika mutu elalaka bana libi ouais merci vraiment ya mabele donc lemba mobimba bato basimba ngo bana oyo bana lion libi ba mystique donc bango ndem tu ba protéger donc nzambe aza likolo mais na ndenga se nzambe pa cha ba yanki on comprend nzambe aza likolo mais cha se ko ba yanki pe na se est-ce que na ndenga se so tamboli mabe ba yanki ba liyo etalio siko bango ndem mutu bazaka ce qu'on a artiste na bango ba mystique talaka lemba mobimba ils ont combien de quartiers siko lemba mobimba bango ndem to basimbiam donc on appelle ces bango ba salutation na pesi bana ya salongo bambote na bango bana ya terminus ponga mona za na terminus bana super fils kapata na super wana bana ngaba ba maître C17 Corneille maître Volcan maître Mao Liulu do ye mikolo alingi ba benge député na pesi ba salutation na ye ba Masatou Djilou ba Drden ngaba wana ba masana nga tu ya Daligo Mbinga Darcy Kinkani wana bras droit ya mokonzi na ngai ya président Dodi Kayipa wana bras droit ya président Vema Lindo Vema Lindo donc bras droit ya président pona ko soki sa ba lion Balion Libye donc salutation na bango. Ouais, Balion Libye salutation. So nazo insister pour na bango ba mystique. Ouais. Yo pe comme ça combo chez bango ti. Na ko comme ça. Comme ça combo chez bango. Mo yo mo ba mta butu Balion Libye, Balion donc pas de commentaire, maître guerrier à Tabou Balobi, maître Moria Bogar pas donc mystique. Responsable le sousou. Bogar pas mbaté, azab sou responsable. Bien momi na palais. Bien Marambunaï. Ça rappelle à moi, Anna Ngobanine. Ça va. Mystique. Merci vraiment. C'est pas est-ce qu'on a un élément? Oui, pas de commentaire. Oui. Vraiment, émission la bienvenue en haut. Tout comme nous avons souka. Il y a émission donc confirmation show. Bye. Akutaki nga nazo sene makila na motema ezotanga nzoka zalaka moto akananga ta ina jodelikala abominga lisusu de plus en plus ngaya yo Freddy Ponza grand prêtre na sambo nanga akoma banga chiba su akoma kanisa makambo ezosila te rojaliye wabamberanda wana lo nanga bayembango wana ba nanga sona yembango bepoza yangai merci www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service.